Bandeko, histoire ya chaîne ya ndeko na biso Angelica Madelena oyo autotika biso ebandaki mabe ezokende mabe nakanisa ekosuka pe mabe nazo souhaité te esuka mabe mais ebandaki mabe ezokende mabe alors baza na chance mingi te ekende malamu ekokende mabe. Pourquoi nazoloba bongo? Bandeko vomie naloba o nga pe namoni soki bino bomoni bongo te problème eza te. De toutes les façons eza nango kaka hypothèse. Eza hypothèse oyo nga namoni. Pe toko souhaiter toujours bonne chance na chaîne pe na bandeko o bakoleka kuna na ba oyo bazosala mpo nango ezala bien. Me nga na koloba na bino oyo etindi nga nalobake ebandaki mabe ezokende mabe ekoki mpe kosuka mabe. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, chaîne ya Angelica Madelena yelelo azate. Bandeko balobi nini? Bazosala po ekangama te. Balobi lisusu nini? Mbongo bango bakozwa te ezali po na famille ya Angelica Madelena. Donc mbongo ebando kende kaka na compte ndenge bandako kende. Soki ezako kende pa ya mama ya Angelica ekokende kuna. Soki ezako kende pa ya mwana ya Angelica ekokende kuna. Alors bandeko foko yebake Angelica Madelena tangu ye moko azako sala na site yango tangu atikaki mama na ye azwaka mbongo ya site wana elingi koloba boye mama na ye ayebaki baza na site ya internet ya YouTube yango ezokotisa mbongo mwana na ye azopesa pa na bango. Bandeko pe balobi mwana ya Angelica oya 18 ans ayebi internet très bien. Alors lokola mama na bango mutabanda kosala bemission na banane bazako tala. Foko ye bango bien. Angelica ndinga zalaki wana azosala bemission na ye, azosala pe barando, azopupula pe, azosala pe ba analyse. Na famille na ye bazako mona teke asala rando. Bazako mona kaka alinga koloba. Bazako mona kaka azoloba kaka ndenga lobaka na biso. Donc makambu Angelica azako sala famille na ye ebandako choquer bango te. Bayebaki azosakana na ye azoloba makambo oyo kaka alobaka pa na bango. Wana foko ye bango. Sikoyo Angelica aza susu te. Chaîne na ye ezali. Angelica aloba peteke soki nga na kufi bosalela chaîne nanga bolekaka po ekangama te. Aloba te. Wana ezali idée ya bato baza vivant. Bango mutu bazwi idée po chaîne ya Angelica ekangama te. Eza idée moka bien. Même nga na ko souhaiter te chaîne wana ekangama. Surtout lokola eza monétarisé ekotisaka mbongo. Mais pourquoi nalobi
babandaki mabe. Kobanda mabe nalobi na sens nini? Mutu oyo azwaki ide, soki Masola Jonas, soki nani na yebite. Mais azwaki idango mbala moko na émotion. Tango azina émotion a se organiser te. Donc a organiser te ke chaîne oyo tokosala boye po kangamaka te, fona sala boye na pona mutu boye na kende boye, conséquence nango ekozala boye, ekomema biso na boye. Donc a calculé ki bien te. Ye asala ki yango na émotion mbangu. Yango tozomona tozoka katale ya lobi Masola Jonas abengaki ye a sollicité. Tozoyoka mutubu alobi Masola Jonas abengaki ye a sollicité. Tozomona bandeko na biso babalen bazoleka. Tomoni batandres dibinda bazoleka. Donc bato ndenge na ndenge bakoleka. Alors wana selonga Papa Robo babandi mabe. Siko tango bazoleka ezokende pe mabe. Mabe na ndenge nini? Bana ya Angelica, ba famille ya Angelica, mama ya Angelica, ba yebi ke mbongo ekoya lisusu, ba yebi ke chaîne na bango ezosala. Alors bakozana curiosité ya kotala chaîne nango. Sikoyo selon ngai modèle ezosalama nandimi te. Famille ya Angelica baza d'accord esalama bongo. Baza pe contre te pour le moment po eloko kosala eza te, bazo intéressé pe na yango te na minute oyo. Selon ngai baza toujours na 40 jours. Bango baza na 40 jours ya solo. Ndenge moko nanga Papa Robo naza na 40 jours ya solo. Ya malamu, ya vérité. Ya lokuta te. Naza te ke o nazalaka fragile lokola essai de Panama tango kaka bakunde bembe. Lobi nango na chauffé na longwe fragile na bandi rando na bosani bekipe ovald même kopesa bango mbote. Nga naza bongo te. Ngai nazaka fragile ke naza pe essai de Panama te. Pe na yebi famille ya Angelica Madelena baza na 40 jours automatique. Po tango bakundi mutu na bango, bakundi mawa na bango te. Bakundi pe pasi na bango te. Pe ba yebi toza na 40 jours akoti na mabele azananu mobesu. Donc bazali ya kovanda. Nga Papa Robo pe nazali ya kovanda. Mais sikoyo ezokende mabe ndenge nini? Chaîne ya Angelica Madelena yango équipé 40 jours te. Na lobi te il fallait bakangango 40 jours. Non. Na lobi ndenge balingaki kangama te. Balingaki et continuer kosala bemission. Alors atabino moko bandeko nandimi te. Atanga Papa Robo na linga rando ke na chaîne ya Angelica ezala neti na yoki lelo. Ndeko na biso balen azotake era azosala rando, analyse ya rando na chaîne ya Angelica Madelena. En tout cas bandeko wana ezokende mabe. Po chaîne ezali ya Angelica Madelena akufi ya solo, akufi ya lokuta te. Toza na 40 jours ya solo, toza na 40 jours ya lokuta te. Chaîne na ye fwe kende na 40 jours. Muta koko leka na ye ekoko za neti na mona ki ndeko moka mwasi azoloba ba parole de Dieu, azoloba makambo boyo. Ekoko zala ba makambo moko
oyo eza ni na ba critique ni na barando ni na makambo wana. Donc soki bato bakotala mibale problème eza te ekokangama te. Mais 40 jours faut ezala na chaîne ya Angelica Madelena. Na entre-temps tangu chaîne canal ya Angelica Madelena ezokende en mode 40 jours, en tout cas bandeko ekopesa siko temps na masolo ya Jonas basolola atana mama ya Angelica Madelena soki makambo nini balingi elekaka na chaîne wana. Ezate lokola Angelica Madelena azalaki mutarando ale chaîne na ye tokomemango na rando sans consentiment ya mama na ye oya bandoli ya mbongo. Po mama ya Angelica Madelena na bana Angelica Madelena tangu mususu balingi kolia mbongo na rando te, surtout rando ya bato mususu oyo ya mama na bango na lobi na bino bien. Oyo ya mama na bango baza komona ngo normal, baza komona te azosala rando, bazomona mama ya Angelica azomona mwana na ye azoloba kaka ndenge alobaka soko aza na bato, ndenge mpe azalaka na bango na ndako, ere moko mati ere moko kiti, ere moko akomi seka ere moko akomi boye. Bango rando ya Angelica batikala komona ngo rando te. Memi biso ndenge tozoloba boye, Angelica azalaki mutarando, Angelica alingaki rando, mais bango batikala komona teke ezali rando. Bango bamonango normal, ata naza na mitema na bango te, ata na sololi na bango te, bozwa malobo nga na lobi, bolakisa bango, botuna bango makambo nga na lobi soki na kosi. Soki bako korije nga ekozala muke, me bakoloba oui biso tomona ndeko na biso, mama na biso, mwana na nga asalaka ne rando te kaka boy. Po kotala batala kango, kolanda balanda kango, ata mingi te me bayebi. Po mama akokozwaka mbongo te ayeba bisike zouta te ayebi. Ayeba kipe ba commerce na ba faire mwana na salaka. Mama ya Angelica na Angelica bazaki na ba secret penza te. Ndenge moko Angelica azako sala na mwana na ya mwasi oya kokisi 18 ans bazala pe na ba secret te. Alors bandeko chaîne ya Angelica Madelena ebandaki mabe. Ezokende mabe. Même ba analyse ya ndeko na biso oyo aza na la Chine, Tendresse Dibinda ezalaki moto mais esengeli kaka ezala te. Atangi pe komba Mowei alobi Mowei ye moko azalaki mutarando, mabe asalaki tina mbeto hôpital aza kosala banini ya rando. Mais famille na ye emoni wana rando te, emoni analyse sur Zawadi azoloba ne kaka ndenga lobaka. Mais tangu Tendresse Dibinda azoloba pona muto sakei, azo sala ba reproche makambo asalaki, famille na ye bakomona ngo bien te. Bakosilika te po bamoni ke boye bo ede ye. Bakoloba kaka ok ezali modèle basalelaka. Mais bandeko sikoyo famille ya Angelica eza na 40 jours. Biso toza na 40 jours ya solo neti nga papa robo. Naza penza na 40 jours. Chaîne oya ya ye moko bandeko esengeli ekende na rythme ya 40 jours. Meko kende na rythme rando te. Eko kende na rythme ya ba analyse mobulu te. Na 40 jours oyo ya matanga ya Mowei mukolo chaîne nango pe ateki te akabi te bozo sala pona famille na ye. Me bandeko temps eza nano
bo raisonner, bo réfléchir, bo kanisa malamu, bo mema chaîne yango na 40 jours. Bo tiakata mutu azo yemba ata banzembo mukili to ya nzambe, me banzembo moko oyo ezo mema rythme ya 40 jours. Poko koyemba na ba chanson religieuse ezo mema nango na rythme ya 40 jours te. Okoko yemba nzembo moko ya mokili de babengaka ememi na rythme ya 40 jours. Okoko yemba banzembo ya mawa, okoko yemba banzembo ya kimia, okoki pe koloba kosala bemission ndenge ndeko mosusu ya mwasi asalaki ya ma parole de Dieu, to kokoloba bemission moko éducative ya calme, ya normal, sans kokotisa ba clash, ba critique, ba analyse sauvage, ba rando pendant 40 jours otozanango ya mukolo chaîne nano akomi mikuwa te na sa mabele. Bandeko bokanisa malamu, bokanisa ebandaki mabe ezokende mabe ekoki kosuka mabe. Ngai na souhaité te esuka mabe, mais nalobi ekoki kosuka mabe. Bandeko oyo eza analyse te, ezali hypothèse. Bon, eza analyse oyo na analyse makambo bozo sala, sima nango o nalobi ke ebandaki mabe ezokende mabe, ekoki kokende mabe. Ekoki kokende mabe wana ezali hypothèse. Nakanisa bo comprendre nga bien. Boza pe neti ngai te, boza bana mayele. Ata zoba soka lobi moko pe boko comprendre. So bo comprendre te, bon 40 jours boko comprendre ngo, bo memango bien. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.